Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs internautes. Bienvenue sur Tindika TV. Yangonde Makambu. Quand est-ce que vous kitati na sous, quand est-ce que na bino actualité, na émission na bino actualité exigée. Yangwana vraiment les lots la raison mukolo ya pasi mingi na mawa. Toza awa na parler du peuple pour na ko matanga kaka ya papa na biso papa Lutumba. Na ndenge atiki biso yango toza tozolela ka elongo na bao bazolela. Tozolela elongo na famille. Toza awa tozo continuer kaka. Après awa bazo sambela dia bazo sadia miss na ni baosadia prière na kati kuna après prière na kati kuna nde tozokende kotika esika ya ndako na esika molimo na e kende kopema na kimia vala toza awa na kati ya palais du peuple to bazosala nanu prière comme ça soki prière esinde tozokende kotika esika ya ndako na kote kokende kopema molimo na kote kende kopema vala toza tozozwa kaka juste ka ba interview kande to mesana kokita tina sus kande to mesana kopesa bino ba actualité kande to mesana chaque fois kokita matina sus yango na matanga pa na biso Lutumba tika lipe simate toza toujours kaka wana toza toujours tozolela parce que papa na biso Lutumba azalaki mutu moko ya esengo azalaki mutu moko ya abanda koboya te surtout biso bato ya prince vraiment abanda koboya te chaque fois bokende kotokele porte ondima bino chaque fois bokende koluka po na ba interview na bino akoyamba bino ka kitoko mais zama wana pasi vraiment kotala papa na biso Lutumba ndenge ake vraiment ya solo papa na biso lelo baoke kotika na ndako na ye esika molimo ne kende kopema na kimi en tout cas yango wana tellement azalaki mutu ya prince yango tozolela kaka elongo ka biso nyonso ba prince bato ya prince bazao ebele ba chroniqueuse baza awa ba journaliste baza donc toza ba confrère na ba confrère toza ma ebele vraiment tozolela papa na biso Lutumba kande to mesani vraiment kande to mesana kolela bino mabile yo ya kobela yango toza toujours ko sepelisa biso ko sepelisa vraiment ba abonné na biso ya tindika mobimba ba s'abonner ebele vraiment parce que tindika yango wana ya source tindika yango wana vraiment tozo continuer car tozo la bino ba actualité juste tozo ba interview na corps papa na biso karaté zo bima merci. Avec un peu de sagesse, nous devons éviter beaucoup d'accidents, surtout sur notre route de Congo central. Pour moi, c'est une expérience que j'ai retenue. À chaque fois que je fais cette route, je vois comme si j'étais avec Papa Lutumba, comme mon grand frère. Et à chaque fois que je dépasse 60, il m'interpelle. Moi, il dit, Emma, ralentissez parce que tu as laissé les enfants, tu as laissé ton épouse, ils t'attendent, hein? Ce n'est pas encore le moment. Et ça, et je demande aussi aux autres, ce qu'il m'a enseigné, tous ceux qui font la route de Congo central,
De faire 60 à l'heure. De faire très attention. De ne pas expérimenter la puissance de vos moteurs, mais faites rouler normalement pour arriver. Voilà, allez. Je prie de loin pour toi.
Parce que j'avais beaucoup de promesses à Lutumba, parce qu'il m'apprenait beaucoup de choses. Voilà pourquoi je suis venu le plaider et je ne l'oublierai jamais d'abord. Alors vu que Lutumba n'a pas commencé à être là, dans un actif, il y a Nicola et à Lutumba, l'apprenant qui veut le plaider. À chaque fois que vous allez le voir, je te vois Nicola Solana, à Yoka qui dégrine une compose en abattre. Si le lot est associable, c'est grâce à Bakusa Lutumba. Il me disait que nous devons aller qui nous avons qui la salité. Mais ce qui est tout ça, c'est un exemple. D'exemple, dans la zone angolaise, il y a Lutumba. La zone pour la Makassi, Lutumba Kéhi, dans l'élu Makassi. Parce que il a été malade, on a fait beaucoup de promesses qu'on a retourné. Il y a quelque chose que je voulais réaliser. Dommage, il a quitté. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ils ont salé 18 ans dans le métier. C'est donné. Et qui n'a bien le lot de et qui n'a bien le lot de là. 48 $. Tous aux Zombongo. Tous aux Zombongo. Paulin, tous aux là, ça calme. La prestation est artiste de raison paternelle. Je suis encore à vous rappeler, je vous ai déjà la fait déjà l'équipe de monde, vous avez déjà la nous allons faire déjà très bon, ça y est, la minute va se faire déjà. Ça y est, c'est un peu par la minute. Et maintenant, il n'y a pas de temps, ça met au salaire. Comment on se met déjà la cima? Oh, mais on dit que tu fais pas de salaire, pas de salaire, là, on l'a fait là. Et d'abord, il y a qui doit recevoir qui doit jouer des années. Maman, Mbote. Lelo papa Lutumba akufi atili biso yo za mwana leo oyebi ndenge nini papa Lutumba basepelisa bino na epoke wana souvenir nini okozala nango mpona ye? En tout cas, Montounette Lutumba oyo aye kotika biso sikoyo akei peut-être tokozwa Montounette ya lisusu te
moto biso nyonso tutiaki motema ke toza na vrai poète na Congo nde Lutumba Simaro. Mais lokola Zambie a trouvé que il faut akende, c'est pourquoi accueille. Mais tout ça qu'on a souci parce qu'il y a pèse biso douleur makasi na motema tutekeli kaka na elemo. Tutikeli na elembo. Evre. Oui oui. Moi Evre nini ya papa Lutumba oyo kanga de tango azana na bongo. Mais surtout donc disque na yo ya mabele nde disque seleki succès makasi na makambo ya lobaki na kati ya disque ya mabele wana. Alors c'est pourquoi à partir à disque ya mabele nde nakomaki fanatique ya Simaro Lutumba à 100%. Mukolo na okufa kaka ekobeta kaka ebeta ki mukolo akufa ki donc papa Lutumba azaki prophète. Oui exactement alobaki te motu na ngai bosala monima basalaki monima ye na bomoye ya motu na ye. Alors l'era kofi mbula ebeti kaka pe ebetaki ça veut dire qu'azalaki prophète. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Appelle Mbouyi Mukongo de Fao. Mbouyi Mukongo de Fao. Merci beaucoup. Ok, derrière. Bandaket, vous venez là d'assister aux obsèques de Lutumba Simaro Massia. Impression nini koki kopesa na public par rapport à ces événements qui ont assisté. Vraiment, Ezali et Benam Mokoya, c'est une perte pour Nabiso, peuple congolais en général, en particulier plutôt, et puis peuple africain en général. Donc, tu as peur d'icônes, tu as peur de poètes, penseurs. Vraiment, Azali na art na makila. Et nakosenga na bato yo batikali, bartis batikali. Balanda modèle ya papa Lutumba. Ekoza malo mingi. Bon, ba souvenir ya liboso. Na yeba papa Lutumba kala. Moi kala. Mais premier souvenir na ye tango to salaki ngoma Afrika na kuzana nga de fin l'odeur. Londala, Bongwalanga personnel, na Grand Hôtel. Première édition, c'est en 1994, na ex-intercontinental. Alors, quand on a présenté autographe et a signé un bonnement, vraiment sans les koukouma. A signé un bonnement, a signé un autographe pour un événement en Afrique. Ndé a signé un bonnement, vraiment j'étais très content. Na simplicité, il y a deux fois, na quel concert na Kamina na Yolo. Pour bête à quoi ça que j'ai dit et pas maman Mbolé. Na quel appel c'est mbote na rappelé ngai ngana cousin ya l'odeur production ah fanda. Afin de pas pembe na ye fandi. Bali ko solo la tuninga famille, tuninga madon, j'étais très content. Na comportement et puis bino bolanda na quartier na ye et pas fandi ba témoignage assistance na ye donc et puis papa on a jamais de son vivant na billet na regardé la télévision a zone problème na ba collègue na ye ti ya kufibo et na famille na ba collègue na quartier na yokate kolona kufa mokolona kufa ba kake kobeta mbula makasi ko to moni pe mokola kufa ki mbula beta ki donc ala ki prophète effectivement prophète et puis ba phénomène. Non, c'est un phénomène. Le prophète est un phénomène parce que tant Koufi, Bakaki Betaki et Pimboule Betaki. Effectivement, au moins, autre le Baka, n'a malobande et Salamaka de notre vivant. Donc, ouais, le Baka est salami. Net Nzembo. Et belé, donc bandi peut être belé. Na lukakande moko. La mokani nie ozali kolotona nie. Osali na sambla kolala oyo ngonga. Tozali na pongite. Ah, donc banzambo belé, ba ma belé, ba les Zaïr, ba mbolé, c'est belé. Moi question à Souka, papa Lutumba tozi ba témoignage bato ba fanda na pembeni ba lobby papa Lutumba abanda ozinda poko zinde zande ma ekotera biso na mapango na kati ya Kinshasa papa Lutumba azaki mutu munene mais situation sociale na ye
tango azaki na bomo ezaki kitoko te mais tomoni mokolo ya kufi matanga balilango ezolekela mutu nyonso. Est-ce que tokobanda kovivaka bongo wana na bato bazosalela biso ba œuvre ekobanda koéduke ba masse soit tokobanda kovivre na ndenge yake mutu akufi impact na ye monani te omoni na lambda te ke mai azindi pa ya fanda pa na ye na lambda te lokuta mabe ke ndako ezindi ye en tout cas te. Vraiment on a perçu na ono a grande communauté mbandakaise Rézalès bel makambaka on a binoto ba jeunesse parce que merci mingi. Boza appelle Bomoko Bino, négatif sur Bomoko Wana, Bomoko partout. Na bisika sur négatif pour banda na 61 til les avec Lombo, ti qui a bana OK sans problème, Koufi sans problème. Alors merci Nabino, merci la presse congolaise en général et puis en particulier. Merci beaucoup. Voilà, toza on a parlé du peuple déjà. Ah ba auto ba ke rotika de anzo to papa na biso lutumba. Bisika molimo nego kende kopema na kimia. Voilà tozo mekara ko sola kaka parce que toza ba concert ba confrère toza na confrère na ngamoko awa tozo mekana ko sola par rapport à l'organisation matanga ndenge uto le papa lutumba. Bonjour. Bonjour maman. Voilà, nazaki libanda kuna na yoka kine bandolo ba likambo organisation oyo moni yango ndenge nini par rapport ba attaque pe muta prince au moins organisation papa na biso lutumba le kindenge nini par rapport pe na ba organisation musundenge le kan. Maman nanga je me présente d'abord comme nanga Lewis Kasonga, je suis journaliste. En fait, organisation eleki na ndenge mabe. Tout ça la clair. Eleki na ndenge mabe. Kobanda jour et bembe utaki poto. Et na Kisasa organisation eleki na ndenge mabe. C'est-à-dire que ndenge ba organiser et bemango matanga ya papa Lutumba eza ndenge teke les gens croyaient que événement que vous allez organiser. Vous comprenez hein? Kotala pe bato bakotaki na kata organisation bakomaki mbindinga deux parties bazo kanate nyonso nezaki nini makambo mbongo. Pour makambo mbongo ndeka bolaka bato. Donc bato mususu bazelaka ba grand bato bakufa ba renommé bakufa bango ba profiter sima nango. Yango zomona matanga papa Lutumba organisation eleki na ndenge ya malamu te. Eleki na ndenge moko ya mabe makasi. Ya mabe makasi. Donc ezala ya suka. Pour ça continuer boye et comme majou mususu et vous allez bemba muteza na se makofi ezobeta na kuna. Wana lingelo bake bato belema bawela ki intérêt ya mowei te me bawele li intérêt na bango moko. Bato bawele intérêt na bango moko. Bato bawele intérêt na bango moko. C'est-à-dire que nazolo ba komo parce que moi-même je suis journaliste de carrière. Ça fait plus de 18 ans dans un métier. Tobandara, j'avais commencé d'abord par la photographie en tant que reporter. Titi Lelo n'a commis présenter ma émission. On comprend, je suis journaliste politique. Bato le rôle là-bas, Paulin Mukendi. Bazakari Bababas. Batika Makambo yo, bapesa ngo bato baza habilité, il y a organiser ba événement, basala yango. Parce que dans la vie, les abattu mususu baza spécialistes dans l'organisation, il y a ba événement. On les appelle les événementiels. Bango baza spécialistes ba organiser ba événement. Ba Paulin Mukendi, Bazakari Bababas, clique nyonso wana. Bango bayaka po bayaka bambongo. Ils viennent, c'est pour bouffer de l'argent. Pour baby que mbongo ebele. Mbongo ebele. Tant ba kola pe ba mbongo wana. Simanango ba ko banda ko fingana. Ba voler ba mutu ko zanga entre bango na bango. Tu vois? Parce que les gens mutunyo so monaka intérêt na ye. Amona kina no intérêt à événement té. Parce que l'intérêt à événement ezala ki ne papa ndé akufa ki wana. Ba bimisie batie awa. Après, spectacle, l'équipe bien, d'être bien en spectacle, pour y faire un spectacle parce que, as artiste, événement, l'équipe bien, nous sommes sepeli, ni biso va penser sango, tout sepeli peut côté na biso, ni bateau va rendre papa hommage va sepeli. Voilà, na kati otende kosko on dirait que biso va penser sango, tout sepeli vraiment parce que on dirait organisation on a ngamuna biso, bateau après c'est l'équipe vraiment qui to côté. Biso va penser sango, tout sepeli ta, biso va penser sango, tout sepeli andé. Il y a même maman, est-ce que vous avez vu que le dossier est le biawa? Babeti journaliste matrique électrique parce qu'il y a des gens qui ont filmé. On comprend hein? Bilon to c'est pas dans côté. Liberté d'expression. Liberté que mon journaliste et cameraman à côté de la salle, à salle musala na et ça l'a quitté. Ba comparer na bembe papa
et comment faire privé na bango. Ce que Olingo filmé Paulin Mukendi, parce que c'est un journaliste. Paulin Mukendi azotinda batu. Babenga na ba journaliste. On a loko lobiana solo na kati ote parce que nga moko pe na okota na entraîner nga babenga ninga makasi. Ba compliquer nga makasi si na yo okotaka. Yango na yo moko zoloba. Donc babilo ko bongwana ezala lisusu te na likambo soki elingi balingi ba organiser dossier événement soit mutu moko akufi balingi ba organiser événement bato wana bayaka te système wana pe il faut ici là ya mutu moko akufi bato moko basala clique na bango bakoma lokola bango nde ba propriétaire ya dossier wana il faut ici là soki que artiste akufi Sokoda il faut se remarquer en charge. Vous comprenez? Pour Sokoda, c'est lui qui s'occupe des artistes. Et ça, que moi, je suis journaliste, je suis parce que je suis super messier, je suis super intelligent. L'État a besoin Sokoda a besoin l'État à organiser un événement. Pour moi, je suis et Zimbongo, même famille à Moué, va se retrouver. Même famille Moué va se retrouver. Donc, Magamoya Mawana Passi. Pour après événement, il n'y a pas de tout les boy. Ba voiture bien, ba changer bandaku. Pourquoi? Parce que bakei babimi Simbongo. C'est que Mbongo peut maquer belé. Maman, l'État a la pauvreté. Moutoua l'État n'a bon azate. L'État attends, mon net au télémina boy. L'État a signalé une chèque pour besoin de $2 millions. L'État a été bon et bimaki pour organiser événement où il n'y a pas le Tumba. Même famille nae est une bonne côté pour famille nae pour papa le Tumba. Botaki bana batikali papa le Tumba nanou. Famille nae profiter na bon anate mais clique moi ya batu moko boye balé bambongo bakomo sala ba folie na bango mais biso to lobi boye. Nous sommes des journalistes. Problème ou qu'il na bazakari clique na bango na lelo bakopesa mbongo. Lelo tous en abango, tous sensibiliser déjà au mouvement parce que biso tous presse tous ces générations tous linga makamunyo sur mabe oyo ba journaliste bato ba pratiquer métier à média oyo ba mona kala ezalate yo yakité les 3 mains to kena confesser presse UNPS a organisé qui événement au ba yambaki président de la République il y a eu des confrères to compter ça qui to lobby voilà comment ndenge tous ala écarter na makambo belé yango nde tozosalaki tozala lisusu écarté na makambo na baorganisation te droit na biso ya bajournaliste ezala droit ya mutu nyonso ezala okomprendre maman donc makambo ya nungunungu nesi ndeko na nga atelemi boye oyo azofilme biso na mandomone nde baotindika awa donc importance ya journaliste eza te pourquoi ezala baconfrère na biso basala bamwa clique na bango moko boye soki bayokiki mutu te alakufi bango wana mbango pas l'État pesa biso bon pour balayer mbongo toi si tu comprends le système wana ya moyibi je peux dire eza moyibi mais na yibi baza ba moyibi te mais système wana eza moyibi pour moyibi wana ici l'État il faut comprendre donc na sengi na ba autorité oyo ba kokota na pouvoir ya président tout ça na élu o ba bengi na o ba kina benga fati ba système wana ici là donc soki mutu munena kufi un homme d'état kufi Sokoda ekendaka ezwaka mbongo bazwa pe na ba membre ya gouvernement batiaka pe bango wana basalaka suivi po chaque fois tant mbongo ezobima oyo tozwi mbongo te famille ya papa Wemba elle est là famille ya King Esther elle est là famille ya maître Liolo auti koko elle est là parce que biso toparticipaka na ba reportage nyonso oyebi moi place moi petit souci eza yango wana. Voilà, merci vraiment. Tokomi presque na suka vraiment émission na biso. Tokomi ma presque na suka. Oh, tobombela bino yango na bakedi ya kotika papa la biso côté molimo ne kopé ma vraiment na kimia. Oh, tobombela bino vraiment yango na tokomi presque na suka vraiment émission na biso vraiment. Bo s'abonner belé vraiment na Tindika TV ba yango nde makambu. Nazo profiter na pesa mbote na ba boss na ngala rife ki sombe na papi Keli na pesi bino ba mbote belé Danika su boss live. Ya dadango bana maître Berado prince des Amunda na peso ba mbote belé et puis na bo sanité ingénieur fille de Jeanne et Bertali ba mbote na bino belé partout bisika bozali kulpa di kunzili so ndenge na Londres ba mbote no belé bisika nyonso bozali vraiment ba mbote na bino belé vraiment ciao.